Congo Zibula Meso TV. Y'a la reine Omba. Mon pépé oyo bato bapemelaka. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés ici au siège de l'IDPS, que nous sommes venus en attendant le corps est en train de venir. Place to outil to tiki yango na Kingasani, tozu ambiance aéroport. Maintenant, tozu awa na siège à IDPS. Toye kota la comment ambiance o ezo leka awa. Et si vous nous voyez comme ça venir ici, c'est grâce également à maman la reine Omba, la patronne, maman Yabana, Oyo Pena, na bokasite na ende tozali awa. Moi c'est maestro Katuseko, un allemand noir. Nakati ya Bundes. Vraiment merci na yo maman la reine Omba, la patronne, ndengo zo pesa biso opportunité na ba moyen zo sala ke to comment. To kuti ambiance ezawa maman azawa to moni azobina maman mbote. Mbote papa to ane senga makasi po anini. To zele bembe papa biso fati biso bana limité to lema. To mona comme ba jeme le lobby so moko. Fati a du pouvoir ya to mona bembe papa biso a kermesse a jete biso na limité. Et matanga te to na deuil national to na fête. To sepe po to mona bembe papa na biso zo ya biso bana limité bana 10e. To zo sepe la jete a kermesse. Ah boy Fati ça mokili na e. To na diversité. Ka ye mo Fati kangima solo. Voilà, merci. Et comprenez comment ça se passe l'ambiance. Mote papa. Mote papa. Vous allez combattre à IDPS, Toye et BMBDG et commis. Bah impression les ani ndenge matomoni ke corps à papa zongiki. Mais impression na ngeza que ils a makasi. Pour na moni bembe papa na moko na zaki na aéroport na yembangu pour na koma de na mona su awa elekeli nga moko. Au deka batu bazawana ba hommage au papa azui. Donc ils appellent la dimension na ye. Yango pena to pesi lokumu na mboka. Po tozo remercier la mboka mobimba pona lokumu wa pesi na papa, pesi na président na biso et sali biso kitoko makasi. Merci. Voilà, et ça continue. Vous comprenez que c'est l'ambiance qui se passe ici, dans le siège à IDPS. Bango bazali ba combattant. Maman Olobi, loba la chiluba. Ah, papa, tu tu muji sanka. Nikanyinga nyinga bwalu bwa papa, chitalu cha papa wetu tuji bachinjile bulu bwa bijumu bibiji. Lelo chitalu cha papa cha kufika mwabewo, tuji nijisanga jabunyi, nikanyinga nyinga bwa tu kumujila, to ni chikondo cha ya bukumushia, kunsele musi michero wansele. OK, merci. Là c'est la langue nationale en Chiluba. Papa Olobi nini? Nema mwabe nyumunjila vyewe tola mwabe tumujila mwabeo. Tusanga tini mu désert, tini mu sengere tujana mwabeo. Ti lobby to ko sala ka koto. OK, ça va. Voilà, to lo presse maman yako tujinji sanga jabunyi. Bwa kumwana katuba manyeni tumana chisege jumwabeo to lelo tuji tumumwana tujinji sanga jabunyi. Waluvu muya kabeba nanganya afika mujitunge mukuji kabila to lelu tutumu mwana tujindi sanga jabunyi tutinga shobu tumbu kujinsa. OK. Ya ka Olobi nini? Na ye awa depuis 4 heures. Na zeli kaka pona mona elongi ya yebembe mbuzu na ubuzu. Yango na ye awa ti er nyonso ko ya na zeli yango awa. Voilà. Oza ambiance ya sengote ma ambiance ya mawa. Pour la toni boyambi papa national papa zongi ebembe papa ye bomondi. Be papa ye zana sengo e papa ye tu boko zela ngwa take bana mboka. Mais tu zana sengo wana mais mawa zana motema pour perdre mutamutu ya kada mboka na biso Congo. Ko papa tsheri kisege do mulumba. Histoire na ye mutako bosa na Congo azate. To bekisi mutu nyonso ya parti nyonso ya mboka oyo. Onga faulu. To bekisi bino matanga pita invitation te. To sabana mboka to zala bomoko. Merci vraiment. Papa Olobi nini? Kabila nenga se wana akangake bembe wana eyabo ete kangango lisusu njinga kulanga mbano kabila mukotoma mwebi ufumu kwate chitalo wasikwa nkachiluto leru chalu ini simene tokolele bembe papa biso okende pala bino na Rwanda yo na solo bana akozonga Rwanda ngwane te akozonga Rwanda awa ekomaka mususu ya yo te Solanda Kabila, Solanda Félix Nassima Tikae, Asala Makamnae, Yot Souste, Longwa la Bengani. Voilà, merci. Voilà, mesdames, messieurs, vous nous voyez ici toujours au siège de l'IDPS et comment ça se passe.
ndenge bazozela ebembe ya Kondo Etienne Tshisekedi oyo atikaki biso depuis le 1er février 2017 corps na ye eye lelo le 30 mai na kati ya République démocratique du Congo, précisément la capitale à Kinshasa. Voilà, ndenge batu bazozela vraiment Kondo Tshisekedi tu héros tozali 21h. Yango wana tozozela corps ekoma awa na siège oyo. Tozomona engouement immense ya batu ndenge baza vraiment partout pour kozela corps ya Etienne Tshisekedi oyo eza déjà na sima ezali koya yango toza awa tozomona batu tu ya IDPS vraiment baza mobilisé bakipe mutu te bazoyamba batu nyonso. Et voilà, nous saluons la patronne à la reine Omba, la patronne à la reine Omba, Yonde Makambu, Balbi, Yonde Vitesse, Yo Makambu. Voilà. Toza la carte ya IDPS awa, tozo mona batu, bazo solo là. Maman. Voilà. Bonsoir maman. Bonsoir papa nangai. Maman, corps est commis déjà, eza na nzele zoya. Ndenge omoni organisation na Makambu, ndenge salami olobini. Pona ngai esengo na zanango. Eza makasi. Parce que toyebi ke papa ndenga zawana aza mutu yake tokolela na minute ote. Awo toza ke il fallait que tokoyamba yena esengo makasi parce que toyebi ke ndenga azoya wana aza vivant. Aza penza vivant aza ya kokufa te. Yango nazoloba ke aza penza mutu tokoyamba penza na kobina na koyemba na esengo makasi. Parce que ba onyos balobaki ke wana ekokoma wate lelo tozomona lelo eloko esalami. Papa, on a na koloba ezate ebelete esengo na ngai eza kolela na ngai après courage kaka pona makamion sezo sala. Bonsoir papa. Bonsoir. Comment on a lelo après voilà, on commence. Papa, après 2 ans, lelo papa Etienne nzoto izongi. Est-ce que Mawawana, après 2 ans, ils attaquent ou Bobo Sana déjà papa Kondo Etienne Tshisekedi? Bon, en quelque sorte, biso na coutume na biso nous les Africains. Ceux qui mutasi à Koli, mutasi à Komi na ba H moko boye, mutakomi koko po na biso les Africains, kolela na ezaka esengo. Ezalaka esengo, ezaka plaisir pour mon que mutu a formé déjà batu ebele. Après c'est déjà idéologie yako Longola Kobanga. Hein? Il était le seul qui a fait sa biso idéologie au Longola Kobanga. Comment il a la télévision, surtout à l'époque de Mobutu. Pour tellement un mot et pas Mobutu. Il était le seul. Pour tellement à compter que Mobutu a lobby boye, il y a son petit boy. Donc il y a un moutandeng a fait biso déjà courage a fait biso Longola biso Kobanga. D'où mwana na ye azali ko mériter fruit oyo papa na ye mbuma oyo oyo papa na alia papa aloni mwana nde aye ko buka donc aza ko mériter alia yango parce que ezali souffrance oyo parce que bana musu bazaki tina ba 10 ans bango ba bande déjà ko souffrir okanga bango ko tinda bango boye ko tinda bango bipai na bipai ba bande ko déjà ko souffrir pour mwana du ba to ndenge wana bako buka même ka ta fruit wana o ndenge botite ba fruit pour ye papa azate assez apesi biso déjà makasi donc tozala na esengo mawana biso eza eboti ekomi esengo donc vraiment nzambe azala na ye toza kozela toza na 10e minute toza kozela soki aye tokozala na esengo kolela etikali eloko susu ya koraisonner mingi te. Je vous remercie. Merci papa. Bonsoir monsieur. Le corps est arrivé déjà. Quelle est votre impression par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui? Nous disons à la face du monde que Etienne Tshisekedi n'est pas mort, il est vivant. Parce qu'il s'est incarné dans son fils, qui est Félix Tshisekedi Tshilombo. Le corps est arrivé. Le corps n'est pas tel que vous le voyez dans les cimetières. Mais Etienne est vivant, incarné dans le fils. Le sentiment que la jeunesse de l'UDPS a aujourd'hui, c'est un sentiment de joie. Lorsqu'on parle d'un état de droit, c'est un esprit. Ce n'est pas un slogan, mais c'est une réalité. L'état est arrivé que le peuple congolais doit vivre ce qu'on appelle état de droit. Lorsqu'on parle de la démocratie, nos pères ont parlé de la démocratie. Qui pourrait parler en face de M. Mobutu à l'époque?
qui pouvait aujourd'hui parler de la jeunesse en face de Moussé Laurent Désiré Kabila, qui pourrait aujourd'hui parler en lieu et place de la jeunesse par M. Kabila qui vient de nous quitter. Mais il y a un homme qui est resté constant dans ses combats. Il a laissé l'idéal, il a laissé la jeunesse congolaise et il nous a laissé une promesse. Et cette promesse est vivante. C'est que nous devons nous prendre en charge. La jeunesse qui doit se prendre en charge, le monde doit savoir que le temps est arrivé, la jeunesse congolaise est unie et indivisible. Les ennemis de la jeunesse aujourd'hui, nous allons leur donner la promesse de nous observer. Et là, je lance un mot à notre président Etienne Tshisekedi, qui est vivant. Nous lui disons merci parce qu'il ne nous a pas laissé seuls. C'est comme Jésus-Christ a dit à ses disciples, je m'en vais vers le Père, vous préparez la place. La place que Félix est, c'est la place que son Père avait déjà prédit. La promesse est réalisée aujourd'hui. Je tiens à répondre à la question. Que nous sommes dans la joie et nous confirmons à la face du monde que la jeunesse congolaise, aujourd'hui nous n'allons pas dormir. Parce que notre héros est arrivé. On nous a privé de son droit de le voir, de l'enterrer vivant. Mais aujourd'hui il est rentré. Il n'est pas rentré mort, il est rentré vivant. Nous n'allons pas pleurer. Quand même, vous avez pardonné pendant 2 ans qu'on vous a privé le corps de papa. Vous avez pardonné à ces gens. Je tiens à vous dire, 2 ans, c'est comme 2 jours. Et nous, aujourd'hui, à Kinshasa, tenez bon. Il avait dit, IDPS vaincra. Et la victoire est là. Et vous allez vivre. Vous allez manger. Aujourd'hui, nous confirmons que pour le baboye na kumisi nzambe ndenga papa na biso Tshisekedi wa Mulumba ye awo likambo nazo sepela nazo senge pa ya président na moko Félix Tshilombo Tshisekedi nazo senge pa na ye place bakotika papa na biso asalela biso université place wana asalela biso internat place wana pona bana na biso babosa na Tshisekedi wa Mulumba te bakoko na biso babosa na yete pona nini ngai na yebi Tshisekedi wa Mulumba banda 1997 na zikars na ye epa ya Kabeya Matungulu na Mbushimai na Simsa na banda kombata kala ozoyoka nazalaki kombata nanu na bota te mobali alinga ngai na kati ya kombata akamwe ayebisi ngai ozwi makambo oyebele yango wapi yango lelo naza na esengo nazoyebisa papa Félix Tshilombo asalela biso eloko wana pona nini ngai natika kombata te nakufeleka na kombata me natika kango te nazala siège social ya UDPS tozo senga na ba congolais nyonso bayeba ndenge nini tokolela papa Etienne Tshisekedi. Pour un problème, il y a héros national ou bien héros nationalité, il n'y a pas de débat. C'est quelqu'un qui a au-delà même, il y a des héros. Nous avons classé dans Indira Gandhi, Mao Tse-tung, Nelson Mandela, Martin Luther King. C'est quelqu'un qui a même biso à changer philosophie. Démocratie, tout le monde politicien, qui a contredit à l'écart. Il y a une démocratie, tant que Mobutu a régné, qui pouvait parler de la démocratie. Moutoua même multipartisme, c'est Etienne Tshisekedi. C'est une icône, c'est quelqu'un que nous devons kotombola. Il faut tombola parce que à Salepso Makambuya Minene, le lot a commis Sibisoti na entrée à Kana et Josué Félix Tshisekedi. Tozo senga na batunyo so bakoya kolela papa, tolela na kimia. Que vous soyez de l'FCC, que vous soyez de l'UDPS, que vous soyez bisognos Tozaini, parce que si on parle de la politique dans ces pays, c'est Etienne Tshisekedi, l'homme blanc connaît cela. Bonsoir papa. Bonsoir papa. Ouais, Toza a un siège à IDPS, comment on a encore un papier zongi, malobana ozo ko adresser zani. Bon, on a CPLI qui organisation Salami très bien. En tout cas, on a bien à ton permanence. Tout ce qui va me mettre le lot de honorer mémoire à papa Etienne Tshisekedi. Nous avons fait un minga au bâtiment, mais les politiciens congolais, Makambo et Sami, les lots et les leçons.
libumu ezalaka nango bien mais sukasuka libumu ekenda na wese mais bolamu ekufaka te lelo bolamu Etienne Tshisekedi asali na combat ya démocratie lelo kanisa eloko olobela yango eza su te. Merci. Ok. Bango di top na jipi na bango.